l'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Ninga Fatedi. Na année 2026, on peut. Azan l'issue Kokubisa. Perfection de Ninga Kosakanate. Na ma service naye. Sécurité, confort, na régularité. Bon, dit mélanger lundi l'issue na Ninga Kosakanate. Mon côté na terrain. C'est Pélas de ces Pélas. Atim avion na la dernière génération. Le col à Airbus A320. Pour ma destination est dans ma province pour ma ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans mon coca, na service et ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Vendredi, là, on a voté la million exposé, de la télévision, la million pour la colonne de la journal, la peuple, la boîte qui est président. Il y a Assemblée nationale et Longo, on a quelques membres, il y a bureau, il y a qui vont la réunion, on a membre, il y a gouvernement soumis, on a cadre, il y a consultation, ils ont initié pour la prélude de la prochaine rentrée parlementaire. Héritier, Mapinemi, Igor Tingi, va s'amener dans détail éléments. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Bozi, accompagné naba membre Misusu Yabiron Naye Lokola, honorable premier vice-président Isaac Jean-Jacques Tulumbay, deuxième vice-président Christophe Mbosso, rapporteur Jacques Njoli, questeur Bayamba qui tour à tour membre du gouvernement soumis na cadre de consultation où ils allaient initier na cadre ya prochaine rentrée parlementaire échange où ils allaient qui particulièrement na membre où basé impliqué na exécution ya budget ya République démocratique du Congo. Kati na bango vice-premier ministre ya budget Adolphe Mozitu pe lisusu vice-ministre ya finance Grace Yamba Kazadi. Pour la rapporteur et Assemblée nationale Jacques Njoli, consultation et permettre à la point l'exécution du budget au en cours dans premier trimestre de l'année afin d'identifier la grande tendance dans la matière de mobilisation à recette pour l'exécution à dépenses publiques. Bosimba qui n'optique au bureau et Assemblée nationale est informé par le ministre de la Finance qui examine la loi portant réduction des comptes et Kosalema plus ou moins en septembre. Ce qui est atteint le 15 mai afin de permettre au Parlement d'exercer contrôle plus rapproché sur l'exécution du budget à l'État. Question à tout exécution à recette paye à dépenses publiques et qui peut aborder Parlement et lobby ESA particulièrement préoccupé la nécessité à quoi assurer avantage et la fluidité na exécution à budget notamment au ESA concerné pays réguliers et agents à l'État à travers consultation au bureau et assemblée nationale et s'est préparé activement la prochaine rentrée parlementaire avant projet à calendrier et à la bongo élaboré na au étali concertation à gouvernement na souci à ko garantir travail parlementaire efficace et apaisé. Oui, le Premier ministre, Madame Judith Soumina Toukamou Kazaki, na réunion, na cadre, ya relatif, ya audit, ya état liquidatif, ya paye, ya fonctionnaire, ya l'État. Bon, un reportage au Christian Kérébin à Salé. Chef du gouvernement, Madame Judith Soumina Toulouka yé a président Kilisusu, réunion ya cadrage relatif na audit, ya état liquidatif, ya paiement ya agent peu fonctionnaire ya l'État. Première rencontre oyo pour na couper sa suite na instruction oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Asalaki l'occasion à 79e réunion à Conseil des ministres en vue à contenir pression croissante exercée na trésorerie à l'État pour l'accroissement ya masse salariale. Bosimba qui na réunion oyo ezalaki bongo na présence ya vice-premier ministre, ministre ya budget, ya fonction publique, modernisation, paix, administration et innovation ya service public, na ministre ya défense nationale, ya ancien combattant, ministre ya éducation nationale et nouvelle citoyenneté, vice-ministre ya budget, ya finance, premier président ya cour de compte, inspecteur général il y a service il y a inspection générale il y a finance nakati ya rencontre oyo inspecteur général il y a finance Christophe Bitassimwa a confirmé que début prochain audit te
tel qu'ezalaki souhaité par ya chef de l'État na réunion oyo ezalaki présidé par ya chef de gouvernement eza koloba ke travail ekobanda kala mingi te na exécution ya pilotage personnel ya premier ministre na coordination ya cabinet bosimba ke audit ya état liquidateur ya paye ya agent public eza ko viser ya ko garantir que chaque rémunération versée et correspondre na droit légitime pe service effectif rendu na sécurisation durable ya paye régulier pe ponctuel ya ba salaire commission eza na mission ya ko veiller sur soutenabilité budgétaire pe sécurisation durable ya système ya paye et ko vérifier effectif budgétaire autorisé administratif réel pe effectif ya rémunéré o esengeli pona l'État travail profond pe pona ko identifier en outre ba doublant o baza ba agent fictif ba irrégularité ya et engagement bécard ya liquidation pe dépassement budgétaire pona Christophe Bitassimwa processus ya paye ya salaire ya ba agent pe fonctionnaire ya l'État eza globalement sous contrôle ba données actuelles eza rouge té bosimbake na 79e réunion à conseil des ministres président de la République a évoqué ki makambo o nyonso à travers opération oyo gouvernement souminois et s'inscrire na démarrage ya thérapeutique pour aborder problèmes structurels ya ba paye afin aboutir na ba solution définitive pe durable sur question de la sensibilité oyo ezali plusieurs années et ezali ko oumela optimisme na avenir exécutif national et eza ko multiplier ba effort pour maîtriser pression diverses ya trésorerie à l'État afin à exercer pouvoir d'achat ya ménage au eza bongo premier pilier ya programme d'action ya gouvernement. Kaka basoleta le premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka kaya zaki na réunion ya comité ya conjoncture économique balobela kili kamo etali situation ya finance publique pe évolution ya conjoncture monétaire bolanda reportage ko ministre madame Judith Suminwa Tuluka yé a président qui réunion à comité à conjoncture économique ba membre ya gouvernement concentré bazala qui on a pour passer en revue situation ya finance publique évaluation évolution ya conjoncture monétaire dynamique et ba prix sur ba différents marchés pe conséquences potentielles ya ba crise au ils en cours na Moyen-Orient sur économie congolaise na issue à rencontre au vice-premier ministre en charge de l'économie nationale pe porte-parole ya comité à conjoncture économique Daniel Mukoko Samba a salaki point échange oyo ponaye mesures fortes ezalaki envisagées afin de renforcer recettes pe ko améliorer contrôle ya ba dépenses publiques. Porte-parole ya comité à conjoncture économique y a reconnaître qui décalage où ils a observé na paiement ya ba salaire ya ba gens ya fonctionnaire ya l'État pour na Mukoko Samba situation oyo ezas ko expliqué par ba tension actuelle sur trésorerie publique décalage eza dû ya ba tension na trésorerie publique a évoqué qui peut sous pression où ils a exercé na ba dépenses où ils a jugé prioritaire notamment dépenses sécuritaires lié na ba contexte ya crise oyo mboka na biso ezali ko traverser ba dépenses humanitaires consécutives na situation ya guerre face na yango gouvernement aza ko envisager ba mesures ebele pour na ko améliorer organisation ya ba recettes publiques disposition et s'inscrire notamment na cadre et instruction ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo relatif na audit ya liquidatif ya ba paye Daniel Mukoko Samba a rassuré que ba mesures et sengeli ezwama pour na ko permettre ya ko soulager trésorerie ya l'État pe ko rétablir progressivement rythme normal ya ba paye ya ba salaire objectif ya gouvernement eza ya ko revenir na paiement ya ba salaire na kati ya mois bosimba ke réunion à comité à conjoncture économique oyo et c'est penser qu'il lisusu na conséquences potentielles sur crise au en cours na Moyen-Orient sur économie congolaise comité analyser qui ba risque au lié na approvisionnement ya mboka na ba produits pétroliers ba mesures urgentes ezalaki envisagées à faire pour préserver stabilité à ba prix pe
ko garantir approvisionnement régulier na mboka na o etali carburant boyebaki ministre ya emploi ya travail Ferdinand Massamba y informa ki comité na inauguration ya prochain nouveau centre et institut national préparation professionnelle INPP na Mokuse a annoncé que publication prochaine y a données relatives à la création d'emplois pour l'année 2023, 2024 et 2025. Enquête est actuellement en cours pour na koyeba résultat ou ezélami na public d'ici fin mois mars. Désormais, Jean-Lucien Boussa a commis docteur na faculté ya sciences économiques à l'université à Kinshasa après défense thèse naie na titre commerce international et croissance en République démocratique du Congo qui est à qui mentionne la plus grande distinction sur place témoin événement Christian Kengeben et Michael Bristol. Libération en huis clos. Le jury a pris la décision suivante. M. Boussa Tomba Jean-Lucien a réussi avec la mention la plus grande. Ah oui, bon ben ngaye désormais docteur Jean-Lucien Boussa Tomba pour awuti ko bimbo la pe ko panzana ndenge ko sakanate na soutenance ya thèse ya doctorat topé défense o asali mokola jeudi 5 mars awa na colline inspiré à université de Kinshasa unikin na mokuse na faculté économie et bongo côté ba membre ya jury botika na bino kutu po batielaki bambiaka oyo bayebani na mboka na masolo ya économie ezalaki bongo professeur Mabi Mulumba président et jury secrétaire académique félicité Langwana oyo a représenté qui recteur ya unikin pe batu misusu ebele sujet ya thèse na yezalaki commerce international et croissance économique en République démocratique du Congo. Bondi melangai que pour Jean-Lucien Boussa ezalaki des systèmes y a laissé les enfants jouer pour modèle à niata ki pe a babola ki sujet oyo bambiaka batikala ki monoko kofongwama pour mayele oyo ezalaki kosopana awa yambula wana ifo kolukelango kombo simanango jury se retira ki a huis clos ndenge ezalaka kaka ebongo tango bazongaki engaye Jean-Lucien Boussa anyati la plus grande distinction bozwa luyalo ezalaki wana. Libération en huis clos. Le jury a pris la décision suivante. M. Boussa Tomba Jean-Lucien a réussi avec la mention la plus grande. Désormais professeur de faculté économie, par là qui est touche écharpe, Jean-Lucien Boussa, Bobenga est désormais le cerveau d'État, l'homme le plus futé, à remercier qui de loin ou de près, bateau nyos ba soutenir qui est, Nasuka, Moku et Bami en France naye, Ope Batanga inaye, on a unikin, Alexis Mondonge, Alelisa qui le collé. Ils allaient se monnaie pour nga muninga naye, toyebani bandakala, tokotaki université Mukolomoko. Mais à Silisaki Kotanga awa na inikin à l'âge de 25 ans nambula tumi bali na mitano mais andaki samunene pona bana oyo toboti pe baleki bazolanda biso bayebake Kotanga eza na suka te lelo ezali sanza na ye oyo akokisa mibu tuku motoba na minei mais sima ya mbula tuku misato na libwa ke aye ko présenter thèse na ye à doctorat. C'est quand même quelque chose de très très significatif pour na kolakisa na bana pe baleki bazakolanda biso ke soko bazali na vision na bango sur la vie, il faut pas continuer koyika mpiko. L'homme à la finesse d'esprit, la perspicacité intellectuelle, Jean-Lucien Boussa, ancien ministre et commerce extérieur, domaine très maîtrisé, mais actuel ministre et aménagement du territoire, à Kanibo Ekotia Mayele Naye, pour ne servir écolo. Bossi make cérémonie oyo, et les Kanaki qui toko, ba membre ya famille, ba cadre pe militaire parti d'un CD, pe ba étudiant belé, ba participa qui na milulu yango. Le information est vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba Webake à Zabongo, député national Eli Mbanzangungu a inauguré l'infrastructure et Belé Mukola samedi 7 mars kuna sur place dans Mbanzangungu. Témoin événement Christian Kengeben et Fabrice Lundombi.
Mobange na événement, babengi triple événement na ville ya Mbanzangungu na province ya Congo Central. Bosimba rendez-vous oyo samedi 7 mars 2026, ville ya Mbanzangungu eko vivre moment moko inoubliable, moment moko oyo nanu ba monate pour na développement na bango sous le haut patronage ya son excellence vice-premier ministre, ministre ya économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba oyo azali autorité morale ya Union Congolaise ikona mokuse ako inauguré ba infrastructure misatu ya liboso ezali pont Zenze oyo ezwami na rivière Lukozi pe lisusu pont Mamambizi oyo ezwami na quartier Loma bako inauguré lisusu cabine électronique moko babengi Mukokode toujours na quartier Loma ba ouvrage oyo nyonso ezali pona ko renforcer mobilité ya population pe ko améliorer accès na électricité afin que population aye banako vivre na ndenge ya malamu wana ezali cadeau signé vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba oyo amesana kosala biloko ya kitoko pona population ya Mbanzangungu na province ya Congo Central, population oyo epesaki mandat na Assemblée nationale boya ebele pona ko témoigner avancée significative pona grande communauté ya Mbanzangungu na province ya Congo Central. Boyoka rendez-vous ezali semoko samedi 7 mars 2026 na ville ya Mbanzangungu na province ya Congo Central. Boya ensemble toyeba na ko célébrer ba avancée oyo ezali komonana na ville ya Mbanzangungu. Biso nyonso totonga ville na biso ya Mbanzangungu na province ya Congo Central. Boye ibulamu pona bana nyonso ba autorité locale, ba tata, ba mama, basi pe bana, ba autorité coutumière, pe bato nyonso elongo na ba force vive ya ville ya Mbanzangungu. Rendez-vous ezali pona bino samedi 7 mars 2026. Honorable Maotouene élu ya Selemba Ouye akitaki na avenue du 24 novembre pour la évacuer mituka oyo ezo sala ba accident côté kuna peza ko créer embouteillage. Reportage. Tango tobengaka ye honorable du les responsables ezalaka na tina po tango nyonso azalaka na écoute ya population na ye ya commune ya Selembao oyo bapesa ye mandat pamba te mikolo eleki azalaki saisi na même population oyo avandi nzinga ya route 24 novembre ke bamituka oyo esala ba accident etondi ebele na nzela kobanda libulu ya kitoki mosi tina zape nyonso wana ezali kokoze ba embouteillage pe ba accident misusu kutu esali déjà presque 2 mois kaka esika moko. Molobeli ya peuple honorable Maotouene Papa Selembao très attentif azwa kimbela ti epai ya bakambi ya ville ya Kinshasa, précisément ministre provincial ya transport pour na évacuation ya mituka oyo na esengo ya population bazanga kite koloba boyi. Merci epai ya honorable Maotouene nde na sali effort pour mituka nyonso oyo elongwa tala biso ba mama to lukambo na prince donc mituka ne vanda ki somme bana bazokende classe bazo dévier macadam donc honorable na pese merci mille 2 mois, plus de 2 mois, on l'a monté. Pour tout le monde, honorable, Mahon Toué, aïe, sur le lion, ma belle, aïe, ça, intervention, en tout cas, pour papa, la biseau, fatigué, donc, à l'hôtel, la pâte, soutenir, pour ma belle, la biseau, déjà, pas député, Mahon Toué, à ça, l'effort pour nous trouver le mois. Ce qui était, mais là, à de l'homme, à Kamamoussous. Yemokope Papa Selembao, dit les responsables, honorable Maotouene, a précisé qu'il y a un micro ya Info Lingal. Biso, on a mal à la population, on a tout représenté, on peut défendre l'intérêt na bango. Tant on a ici, na problème oyo bangé, tout ba camion, les alliés abandonnés, ba camion accidenté. Ils ont abandonné na balabala l'État pour créer un embouteillage. Nous avons été obligés de se donner corps et âme, il y a une solution de passer par là. Et il y a comme un ministre provincial de transport pour une solution, il y a bref délai. Et nous équipe naie bazali à la place pour évacuer les camions pour na ba fourrière
Nous profiter de l'occasion pour remercier l'autorité compétente au la ville où assisté à l'évacuation, assisté à l'évacuation, il y a ma camion où il opposé l'embouteillage, la sécurité de la population il y a Selembao. Ah oui, tala libala kitoko entre honorable Maotwene et longona population na ye ya Selembao, bazala kami balete, kaka yemoko honorable Maotwene. Armée de victoire na extension nango ya Kasavubu na Bokambemi ya révérend Jules Basolokele bango babongisi bongo convention munene pona ba maman ba jeune fille convention oyo ekobanda bongo mokolo lundi 9 mars ti mokolo ya vendredi 13 mars 2026 po ba ke kosalema la siège église avenue India numéro 46 na commune ya Kasavubu. Christian Ngemeni ba détail. Ba mama boyo kasangola memeli bino église armée de victoire extension ya Kasavubu na Bokambemi ya révérend Jules Basolokele oyo ba mesana kobenga petit coutuno char de fer ba bengisi bino na mobangi la convention des femmes de victoire oyo ekobanda du 9 au 13 mars 2026 na ngonga ya 17h kino 19h30 kaka kuna na siège ya église na bango oyo ezwami na avenue India numéro 46 na commune ya Kasavubu référence croisement direction Gambela India bana na Nzambe boya ebele pamba te basali na nguya ba ko défilé pona côté ya liloba na bomoy botu nanga nini ye temto mama na likambo nango ezali la restauration chez Agar comme chez Sarah et pa wapi batire yango na mokanda ya Genèse chapitre 21 verset 6 kino 7 baba kisi lisusu Genèse chapitre 21 verset 17 bana na Nzambe boya ko découvrir basali na Nzambe ya nguya lokola pasteur Mami Basolokele ancienne dada Ekwapina ancienne Chantal Matalatala ancienne Mami Boboli Lutumba ancienne Bobette Imeka diagonesse Lili Ifosela bergère Mireille Waiwai diagonesse Sylvanie Kia Kumenga évangéliste divine Bilonda pepo na kosukisa mama Pasizola boya ba maman bilenge basi boya ebele na convention oyo pokolo akomi monisama na nzela ya mateya ya kafu ba mama ya Kasavubu et la convention des dames et tozo benga bino boya ebele Dieu veut nous restaurer yo olela lokola Sarah bikambo na yo ezwa solution te leta yango yo solution emonani yo oyo ozosenga justice ya Nzambe lokola Agar mama yaka tana yo ekoki Nzambe aye po arestore yo azongisa yo na état initial na état original mama na nga situation ozomona eza nango ya yo te me ya yo eye na nzela ya restauration eza bongo te yo moto bayiba yo bonheur bayiba yo esengo yaka ba prière makasi ekozala oko récupérer victoire na yo oko benga mamolongi esika nyonso kozala kobosana te kanga date ya convention oyo malamu du 9 au 13 mars 2026 na ngonga ya 17h kino na 19h30 botu nange kozala wapi na avenue India numéro 46 na commune ya Kasavubu référence croisement direction Gambela India boya ebele poso kyokota kikao okobima oke ngai na kozala yope kozanga teo Belève ya coupe couture ya complexe scolaire maman pe maman ba ke baza bon na télé moko kitoko pe baza kusala pratique na maman na ndenge moko kitoko la dilandu ba détail ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu toujours en avant ba pratique ezali kosalema na ndenge ya kosakana te surtout que ba atelier ezali vraiment ba atelier moderne bien équipé ndenge visionnaire na yango honorable Néron Mbungu ye moko azali ko disposer pour na encadrement pe formation ya bana awa tozali bongo na ba élève ya deuxième coupe couture bazalaki bien encadré et pas ya ba encadré na bango na kati ya atelier formation ya mokolo ezalaki bongo kuyekola
kotonga jeep droite avec fente nyonso elekaki vraiment kitoko explication ya malonga epesama ki pe pratique ezalaki vraiment bien assuré pamba te na complexe scolaire mama pemba na ba atelier na bango surtout ya couper couture ba machine ezali ebele élève azali capable ya kosimba machine ye moko sans pression pona koyekola ndenge ya kitoko kosangisa pratique elongo na théorie awa tango bayekoli kotonga bango nyonso bazalaki na esengo pamba te bazwaki vraiment matière oyo ekoti bango boyoka moko ya baélève ndenge azali koexplike na micro ya Info Lingala. Aujourd'hui, nous venons d'achever notre robe qui est une robe droite avec une fente devant qu'on a achevé en mettant les tissus satin sur la partie jupe avec des perles et dans notre partie corsage on a trouvé des motifs qu'on a aussi garni avec des perles et dans notre partie dos on a mis une fermeture à glissière. Donc c'est pour ce nous tenions à vous remercier le visionnaire Néron Bourou pour vos belles œuvres. Construisez des écoles, des ateliers qui ont des machines qui permettent aux gens qui n'ont pas de machines chez eux. Nous prions les bons dieux pour qu'ils vous accordent une longue vie. Ndenge kaka tumesana koloba visionnaire honorable Néron Bongo atie ba atelier ya qualité po na ba élève nyonso ya ville ya Kinshasa ezala ba école nyonso ezali nzinga boza na problème ya ba atelier ezala ya couper couture tope ya nini bokoki koya awa na complexe scolaire mama pemba bana na bino bakozala obligé ya kosimba machine moko mutu moko pona formation na bango eponi na yango école te na complexe scolaire mama pemba formation ya qualité surtout pratique wanande ya bango. Pour permettre à la de voyager dans condition kitoko, compagnie africaine d'investissement CAA Airbus 320. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya ndefatedi na année 2026 oyo po azali sus kokubisa perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ndenge kosakana te mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas ati bavion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ba client na ye. Ah, CAA mo sepelisi poto kitoko pona bana na mineza produit privé ko ko melango bisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boy. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boy. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de tsamwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Makusa. Protivap. Nous allons communiquer l'écologique pour l'un leur tourner. Famille Mukulu, honorable Maontwene, Moussilwei, Elia Selembao, Christophe Mukulu, Fabien Mukulu, Die Mukulu, Angélique Kyobo, Angélique Kisakiene, Delphin Kazwele, Nkoy Ribin, Moukiabala, Mangwa, Mireille Biyeye, Ibrahim Boma, champion antivol, Rigo Moti, Bazana Mawa, ya kuebisa na bandeko, baninga, pe baiba na bango nyonso, liwa ya mama, yaya, tata mwasi, pe koko na bango, Biyeye Nsona, oyo akufaki depuis mokolo ya dimanche 22 février 2026 na âge ya 103 ans. Oui, programme ya matanga ezali boyi. Vendredi 13 mars 2026, veillée mortuaire et kosalema na salle Fontaine oyo ezwami na route de Komaf na quartier 7 mingi penza na commune ya Njili, référence à Riboki.
mokolo ya samedi 14 mars 2026 nde levé ya corps ekosalema na morgue ya hôpital Kimbangiste oyo ezwami na commune ya Kimbanseke. Exposition ya corps ekosalema sur place ba raison funèbre, ba témoignage, ba dépôt, ba gère de fleurs, ba cérémonie ya ndenge na ndenge ekosalema. Bongo na ngonga ya 11h30 nde bokundami ekosalema na cimetière Mama Marie. Boy na sima ya bokundami nde bain de consolation ekopesama toujours na salle La Fontaine oyo ezwami na Njili quartier 7. Vous avez qu'à pour la colonne de Foninga la journée pour la poursuite vous s'appelle qui nous merci na Christian Kangebeni azaki bon na montage pe na sima ya caméra azaki assisté na Igor Ntingi hérité mapine ma superviseur qui journal on a la minute de rendez-vous nous cause au revoir. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azal isus ko kubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ma service na ye, sécurité, confort, na régularité, bon di melange lendi lisus na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, ati bavion na la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans service et ma client. Ah, CAA, mon CPLC.